Masolo na biso, la famille, lelo na ye na sango ya pasi, na ye na sango ya mawa, na ye na sango moko ezo lelisa, sango moko ezo sala pasi na motema, kande na lobaka na bino chaque jour, soki sango eza ya pasi, na koya na lobi ke sango eza ya pasi, soki pe sango eza ya bien, na koya na lobi. La famille lelo na ye na sango moko ya mabe. Tango na obeta lisolo sango ya mabe, eza ya mabe la famille. Ndeko na biso o bomona na miniature, bomona likolo, kombo na ye Ruth. Ruth aza congolaise ya République démocratique du Congo. Ruth akendaki Angola ka ndenge la plupart ya bato, surtout ba biso ba congolais, toza un peu éparpillés partout dans le monde. Donc na chaque pays congolais azanga kate. Ata pays oyo kande bomoni na Chine kuna ba congolais bazali bazo vivre wasi ba s'installa ba koma pe koloba ki chinois eza bongo. Ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Ruth yepe akendaki wapi na Angola. Tango aye kokende na Angola ka ndenge ezalaka akomaki na ye koluka azoluka ville eye kosala ke Nzambe ayaki kopambola ye na mwa mbongo akomaki koteka. Na koteka na ye azotekaka eyaki kosala ke lobi kande ezalaka alalaki na ye bien, azosolola pe na baninga, azoseka, azopartage pe ba projet na ye kande ezalaka lobi kona tokosala boy dimanche tokokutana tokosala boy baye kolala. Na kolala o balalaki na tongo pe alamuki na ye bien, atikala koloba kutu atate ke no muto ezosala nga pasi, lino ezosala nga pasi, libumu pasi, aloba na ye te, azalaki na ye bien. Aye koyebisa pe bandeko na ye ke ndenge eza boye avant nakende koteka nakende nanu na montagne, nakende kosambela na ngomba. Akei pe alobi soki kana sisi kosambela na montagne nde mbala moko na kokende place na tekaka na nga biloko na nga. Aye pe kokende na montagne bandeko na nga. S'il vous plaît soki okoti sika, s'abonner massivement, sala moi commentaire, komela biso bisika nini ozali, ozana pays nini, soki ozana Canada, ozana Congo, ozana Lubumbashi, bisika nyonso kaka ozali, komela biso na commentaire na yo, s'abonner aussi, partager vidéo oyo et lekela bato ebele parce que eza réalité moko ezo sala pasi dans la vie, il faut toye bato s'apritaka. La famille aye pe amati na montagne na ngomba abandi pe prière. Asambeli. Akomi presque na suka. Mbala moko ndeko na biso na kombo ya Ruth aye kokweya. Bino moko boyebi bangomba ezala bangomba ya Canada à moins que soki tozana bata ya malili. D'ailleurs na ba pays développés soki eza bata ya malili ba permettra kate bato bakendaka na ngomba po bayebi ke bato ebele bakoyaka. Ngomba ezala soki mbula ezobeta eglisaka makasi yango bato ebele surtout ba pays développés balingaka te. Neti Angola toyebi ke mindele bazali ebele ba interdiction pe ya makasi ya babiloko mosusu ezali. Alors tango aye kokweya wana bato deja bazalaki na montagne kuna bato mosusu bazosambela bamonaki balobi o mutu akwei elikolo nango mutu oyo abando sambela na lingala. Nde mbala moko baye komema ndeko na biso Ruth bamema ye na hôpital. Na hôpital kuna ba deklaraki ke asi akufa depuis kala. Baye kotia ye na morgue. Tango baye kotia ye na morgue nde baye kobengisa famille na ye. Baye kobengisa famille na ye na Lombangu. Famille na ye bakende bakuta mwana na bango na morgue. Famille oyo ezalaki na Angola. Siko famille mosusu aza na Kine. Bandeko na nga esali pasi. Yango bandeko na nga na yalaki histoire oyo eza pona koya koteya bandeko na biso mosusu. Liwa eza eloko moko tokomi kotambola nango partout. Zala bien. Bongisa nzela na yo na Nzambe. Soki oza mutu moko priaka te.
pesa bomoi na yo epa ya nzambe. Vanité de vanité, tout est vanité. Ndeko na biso Ruth atikala koyeba te ke mokolo alobi wana alingaki akufa, atikala koyeba te. Mais ezaka eloko moko ekomela ye mbala moko. Ekomela ye ka boye alali alamuki boye nzoka liwa abando tambola nango. Pona nini koswanisa baninga? Pona nini kolinga koya koboma baninga? Yo kokiko kozala na makanisi peut-être otiela moninga poison. Mais yo okufi liwa kaka ndenge bomoni ndeko na biso Ruth. Ye d'ailleurs, gloire au Seigneur, akendaki ko préparer nzela na ye pa ya nzambe. Akendaki ko sambela ko fongola nzela na ye akende kokufa na kimia nyonso. Siko yo moto lingaka toujours ko boma bato. Eloko ya boye e ya kote ya yo. Yo moto zana motema mabe. Yo moto zana songi. Yo moto lingaka evolution ya baninga mosusu te. Mama kambo ya boye e ya kote ya kabino. Moto akufika boye sanko bela. Il y a de ces personnes au babelaka. Ezana bato mosusu pe liwa na bango. Eza kaka olali ka boye ozola mukate. Ezana bato mosusu accident ka boye batuti yo. Ezana bato mosusu ba réalité eza ebele to landa to mona ba réalité ya liwa ebele. Alors pesa bomoi na yo pa ya nzambe. Tika ba makambo moko ezanga mutu, tika ba futilité moko ezana sens te. Eko tika la kosunga yo te, eko tika la ka pe ko sauver yo te. S'il te plaît, partage lenga vidéo oyo, sala commentaire bisika ozali, biso to lingaka toujours tango to obeta masolo na biso, en tout cas to yebana. To yebaki bato mosusu baza na Italie, baza na Suède, baza na France, et ça la kabiso malamu. Merci beaucoup wana tokokuta na lisusu na ba masolo na biso kane to sala kango. Merci. Yasika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko masolo na biso la famille lelo na ye na sango ya pasi na ye na sango ya mawa na ye na sango moko ezolelisa sango moko ezosala pasi na motema kande na lobaka na bino chaque jour soki sango eza ya pasi na koya na lobi ke sango eza ya pasi soki pe sango eza ya bien na koya na lobi la famille lelo na ye na sango moko ya mabe tango na obeta lisolo sango ya mabe eza ya mabe la famille ndeko na biso o bomona na miniature bomona likolo kombo na ye Ruth aza congolaise ya République démocratique du Congo. Ruth akendaki Angola ka ndenge la plupart ya bato surtout ba biso ba congolais toza un peu éparpillés partout dans le monde. Donc na chaque pays congolais azanga kate ata pays oyo kande bomoni na Chine kuna ba congolais bazali bazo vivre wasi ba s'installa ba koma pe koloba ki chinois eza bongo ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Ruth
Yepe akendaki wapi na Angola. Tango aye kokende na Angola ka ndenge ezalaka, akomaki na ye koluka, azoluka ville, eye kosala ke Nzambe ayaki kopambola ye na mwa mbongo, akomaki koteka. Na koteka na ye, azotekaka, eyaki kosala ke lobi, kande ezalaka alalaki na ye bien, azosolola pe na baninga, azoseka, azopartage pe ba projet na ye kande ezalaka, lobi kona tokosala boye, dimanche tokokutana, tokosala boye. Baye kolala. Na kolala o balalaki na tongo pe alamuki na ye bien, atikala koloba kutu atate ke no muto ezosala nga pasi, lino ezosala nga pasi, libumu pasi, aloba na ye te, azalaki na ye bien. Aye koyebisa pe bandeko na ye ke ndenge eza boye avant nakende koteka nakende nanu na montagne, nakende kosambela na ngomba. Akei pe alobi soki kana sisi kosambela na montagne nde mbala moko na kokende place na tekaka na nga biloko na nga. Aye pe kokende na montagne bandeko na nga. S'il vous plaît, soki okoti sika, s'abonner massivement, sala mwa commentaire, komela biso bisika nini ozali. Ozana pays nini, soki ozana Canada, ozana Congo, ozana Lubumbashi, bisika nyonso kaka ozali, komela biso na commentaire na yo. S'abonner aussi, partager vidéo oyo et lekela bato ebele parce que eza réalité moko ezosala pasi. Dans la vie, il faut toye bato sapritaka. La famille, aye pe amati na montagne, na ngomba, abandi pe prière. Asambeli. Akomi presque na suka. Mbala moko ndeko na biso na kombo ya Ruth, aye kokweya. Bino moko boyebi bangomba, ezala bangomba ya Canada, à moins que soki tozana bata ya malili. D'ailleurs, na ba pays développé, soki eza bata ya malili, ba permettra kate bato bakendaka na ngomba. Po bayebi ke bato ebele bakweyaka. Ngomba ezala soki mbula ezobeta eglisaka makasi. Yango bato ebele, surtout ba pays développé, balingaka te. Neti Angola, toyebi ke mindele bazali ebele, ba interdiction pe ya makasi ya babiloko mosusu ezali. Alors, tango aye kokweya wana bato deja bazaki na montagne kuna, bato mosusu bazosambela, bamonaki balobi, o mutu akwei, elikolo nango mutu oyo abando sambela na lingala. Nde mbala moko baye komema ndeko na biso Ruth, ba mema ye na hôpital. Na hôpital kuna ba deklaraki ke asi akufa depuis kala. Baye kotia ye na morgue. Tango baye kotia ye na morgue, nde baye kobengisa famille na ye. Baye kobengisa famille na ye na Lombangu. Famille na ye bakende bakuta mwana na bango na morgue. Famille oyo ezalaki na Angola. Siko famille mosusu aza na Kine. Bandeko na nga esali pasi. Yango bandeko na nga na yalaki histoire oyo eza pona koya koteya bandeko na biso mosusu. Liwa eza eloko moko tokomi kotambola nango partout. Zala bien. Bongisa nzela na yo na Nzambe. Soki oza mutu moko priyaka te, pesa bomoi na yo epai ya Nzambe. Vanité de vanité, tout est vanité. Ndeko na biso Ruth atikala koyeba te ke mukolo alobi wana alingaki akufa, atikala koyeba te. Mais ezaka eloko moko ekomela ye mbala moko. Ekomela ye ka boye alali alamuki boye nzoka liwa abando tambola nango. Pona nini koswanisa baninga? Pona nini kolinga koya koboma baninga? Yo kokiko kozala na makanisi peut-être otiela moninga poison. Mais yo okufi liwa kaka ndenge bomoni ndeko na biso Ruth. Ye d'ailleurs, gloire au Seigneur, akendaki ko préparer nzela na ye pa ya Nzambe. Akendaki ko sambela ko fongola nzela na ye akende kokufa na kimia nyonso. Siko yo moto lingaka toujours koboma bato. Eloko ya boye eya kote ya yo. Yo moto zana motema mabe. Yo moto zana songi. Yo moto lingaka evolution ya baninga mosusu te. Mama kambo ya boye eya kote ya kabino. Moto akufika boye sans kobela.
il y a de ces personnes au babelaka ezana bato mosusu pe liwa na bango eza kaka olali ka boye ozola mukate ezana bato mosusu accident ka boye batuti yo ezana bato mosusu ba réalité eza ebele to landa to mona ba réalité ya liwa ebele alors pesa bomoi na yo pa ya nzambe tika ba makambo moko ezanga mutu tika ba futilité moko ezana sens te ekotikala kosunga yo te ekotikala ka pe ko sauver yo te. S'il te plaît partage lenga vidéo oyo sala commentaire bisika ozali biso tolingaka toujours tango to beta masolo na biso en tout cas toyebana toyeba tie bato mosusu baza na Italie baza na Suède baza na France esalaka biso malamu. Merci beaucoup wana tokokutana lisusu na ba masolo na biso kane tosala kango. Merci. Ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko